Bon, na sepeli mingi na motuna na yo kombo na ngai désordre binaki boyi. Nano na oloba likamwana soki na pesi mwasi mbongo na ngai alambelanga soso na yebi ke soso ezalaka na 12 parties moko netolia katende eza tete. Bon omona boya tikeli ngai 3 parties. Bon na 3 parties wana na discuter te. Omoni soso soki de makolo bakata ango 4 parties. Na yebi te so bozo comprendre. Bon soit de tolo. Na otanga ka nazolo ba comme ici. Bon soit kingo. Et comme combien? 7. Bon de ma papou 8 9. Bon soit mi kongo banda mo kongwa ti na se wana kata maka 3 parties. 12 parties. Bon 13e mende atukande na botana ki tolia kango tende tete. Oboyi pona nini kolia mutu a soso pe olongo liango na 13e partie a soso. Bon po ezalaka miku wana miku wa bon balia kango te soki otuni mutu nyonso ezala basi balambaka mutu ya soso te. Zaïrois dans la paix les trouver et Pliny nous sommes Zaïrois en avant fier et près d'indignité peuple grand peuple libre jamais tricolore le flamme de l'idéal pour bâtir notre pays toujours plus beau autour d'un fleuve majesté, autour d'un fleuve majesté. Tricolore, le flamme vive l'idéal pour bâtir notre pays toujours plus beau, autour d'un fleuve majesté. Autour de fleuve majesté. Nye. Batata ba mama bandeko na bengi sibino bipai biso ezala shaba kivu Zaire bipai biso Kasai occidental Kasai oriental ba Zaire bandundu na bengi sibino lolenge boye. Bomo na mababo bila dawa mama bila dawa mona bino mabeto malam. J'ai parlé longuement de l'Afrique pour dénoncer des fléaux qui n'existent nulle part au monde, sauf dans ce continent. Le colonialisme et le racisme, la situation dans les colonies portugales. Bon, en tout cas, discours oyo alobaki pona bangomba ezaki liboso albanaki oloba bomoni ezala protestant catholique ezala mission nyonso na sepeli na bino mais na sengi na mosengo oyo ya conférence nationale souveraine atalela likambo oyo bakristo nyonso bazala kimia boboto ezala kati na bango. Mbote balandi ya DKS Net, c'est bien moi votre humble serviteur le Goliath de la presse congolaise, route numéro 1 Boma Matadi Mwanda biso nde bakoko ba découverte donc nakitaki mbango awa na paka juma kombo moko ebimi na paka juma wa o elati mutu donc kombango désordre tolingi toyeba pourquoi désordre na kati ya paka juma ebotami tozana na plateau na biso et tozo ya mbote papa mbote papa bandeko bazotala yo na paka juma kombo na yo esele impact na ndenge ya kosakana te pona nini omipesi to pe bapesi yo kombo désordre. Bon na sepeli mingi na motuna na yo kombo na ngai désordre binaki boyi. Nano na oloba likamwana soki na pesi mwasi mbongo na ngai alambelanga soso na yebi ke soso ezalaka na 12 parties moko netolia katende eza tete. Bon omona boya tikeli ngai 3 parties. Bon na 3 parties wana na discuter te. Yango na mulobi mwasi achekinga désordre. Wana premier point wana yangai. Bon deuxième point soki par exemple na kei ou bien na lali kati na kati ya ndako na ngai sikoyo mwasi na ngai omona na ya boyote akende kepa ba kamaradi na ye wana ezo pesa nga désordre na kende lukaka ye ezo pesa nga kitoko te na ebite zo bozo comprendre ngai
Olobi eza biloko mibale nde yango epusaki bakoma kobengo désordre. Olobi mwasi alambaka soso ezalaka na baparti 12 mais atikaka kaka 4 beteni mosusu emonanaka te. Sikoyo oyebisanga na 12 parti oyo ezalaka na kati ya soso ekabwanaka ndenge nini na ndako ndenge yo oyebeli. Merci ndenge motuna na yo na sepeli omoni soso soki de makolo bakata yango 4 parties nayebi te so bozo ozo comprendre bozwa de tolo otangaka nazoloba ekomi sisi bozwa kingo ekomi combien 7 bo de mapapu 8 9 bozwa mikongo banda mokongo awa ti na se wana ekatamaka 3 parties 12 parties. Bon, 13e mende atukande na botanaki tolia kango tende tete. Oboyi pona nini kolia mutu a soso pe olongoli yango na 13e partie ya soso. Bon, po ezalaka miku wana miku wa bon balia kango te soki otuni mutu nyonso ezala basi balambaka mutu ya soso te. Pona nini mutu a soso ezalaka soki bakati yango fo ekundama na sama bele. Parce que yango penza donc ndenge bandeli penza ndenge nzamba asalelaki donc okoli yango te yango moni bakunda kango na kati ya mabele. Désordre na tuni boye batu nyonso bazolanda yo oza déjà papa mokolo j'espère obala. Bon nabala ki merci koyo na boya basi pona nini pona likambo wana soki na pesi mwati na ngai mbongo mosusu azobwakisa na karti mais azozwa mbongo mosusu azolamba biloko mais ezosimba ngai te mpe nazotonda te mpo basi bazalaka na systeme soko opesi mbongo mosusu abwaki na karte nayebi te soki bozokomprendre ngai mpona nini basi babwaka mbongo mosusu na karte. Bon ezali habitude na bango nayebi te biso na yo oza mopali ngai na mopali bon wana eza habitude na bango na komprenaka yango te. Okabwana mwasi na yo mpona mbongo tikaki mosusu ekendaka na carte siko na minute au désordre yo ozovanda wapi? Nazovanda na Paka Juma. Mpona nini ozovanda na kati ya Paka Juma? Navandi na Paka Juma epai ya mama oyo aboti ngai. Désordre olobi oyebisi biso ozongi epa mama bato bazolanda bana posa bayeba mpona nini ozongi epa mama oyo abota yo? Bon nazongi epa mama na biso bano mpe ngai na boti bango bazonge pe pa mama na bango yango moni tokabwana na mwasi na bana na ngai mwana bana bazonge pa mama na bango ngai pe nazonge pa mama na biso yango naza na kimia. Désordre oza moto akala toloba nanu bato bazolanda yo bana pose hymne national oyo Nkondo Mobutu atikelaka bayimboka na ntango ya Zaire. Bon hymne national wana bongo na koyemba bon nayebi te soki balandi bazolanda ngai nakoki koyemba Zaïrois dans la paix les trouver et Pliny nous sommes Zaïrois en avant fier et près d'indignité peuple grand peuple libre à jamais tricolore le flamme du l'idéal pour bâtir notre pays toujours plus beau autour d'un fleuve majesté, autour d'un fleuve majesté. Tricolore, le flamme vive l'idéal pour bâtir notre pays toujours plus beau. Autour d'un fleuve majesté, autour d'un fleuve majesté. Nayebi te soki wana bato balandi yo bayoki yo malamu discours ya Nkondo Mobutu mingi oyo bande kosepela nango ezalaka nini? Bon ezali mosusu tango tozalaki bon moko ayaki ko présenter mama Bobila Dawa. Bon nayebi te soki bayimboka bolanda ngai tango abengisi biso na palais du peuple abengisi bakokoti bazalaki na mboka biso pe tozalaki pe apresente biso mwasi na ye alobi epai na bengisi bino alobi na biso nyenye batata bamama bandeko na bengisi bino bipai biso ezala Shaba Kivu Zaire bipai biso Kasai Occidental Kasai Oriental ba Zaire bandundu na bengisi bino lolenge boye bomona mama Bobila Dawa mama Bobila Dawa mona bino
mabeto malam. Malam. Après bato babandi koloba biso to utiti la bamboka kaka présenter biso mwasi na ye donc bato ba mirimiri wana nde bato babande ko mirimire po na nini tango nkondo Mobutu abande ko pesa discours pour lakisa baimboka mwasi na ye Bobila Dawa po bakumu bayaki na banzete ti balugunda mbamboka bakanisi ke eloko moko ya kitoko oyo bakoki koyebisa bango mais apesi discours wana apresente kaka mwasi na ye Bobila Dawa désordre epesa biso su discours mosusu à part oyo wana nkondo Mobutu alakisaka bato Bobila Dawa yebisa biso lisusu discours mosusu ya Mobutu oyo kanga bon discours mosusu ezali boye mais ezali mwa mulayi mais nakokata yango na mwa mokuse ezalaki ntango abengisi mpe baprésident nyonso lere wana azali président ya Oya apesi j'ai parlé longuement de l'Afrique pour dénoncer des fléaux qui n'existent nulle part au monde sauf dans ce continent le colonialisme, le racisme, la situation dans les colonies Portugal nde omoni bo après au continent wana nde mwa mikolo eleki mwa mingi yango na pesi yo mwa titre na wana deuxième discours toloba nanu lisusu est-ce que ça na suna discours moko ozobosa na mezo zongela yo oyo nkondo Mobutu alobaka surtout discours alobaka pona mangomba na ebite so ozokanisa ngo lisusu bon en tout cas discours oyo alobaki pona bangomba ezaki liboso albanaki oloba bomoni ezala protestant catholique ezala mission nyonso na sepeli na bino mais na sengi na mosengo oyo ya conférence nationale souveraine atalelanga likambo oyo bakristo nyonso bazala kimia boboto ezala kati na bango nde omoni discours oyo nakangaki yango oyo Mobutu alobaki yango wana ezalaki na palais de la nation désordre yebisa biso nano hymne national ya mboka Brazzaville bon oya Brazzaville bon naki kopesa yo bon ezali mwa musika me nakolobela yo ndambo ela nano avant tozonga wana yebisa biso discours ya Mobutu oyo abandaki koloba tout comme le soleil se lève le matin ça va wana atukeza motuna ya malamu oyo alelobaki discours wana tout comme le soleil se lève avec éclair chaque matin et se couche le soir aux horizons du grand majesté fleuve Esaïe. Tiens avoir apporté à l'humanité les ferments de survie nécessaires. Les Aïe sont parti national du mouvement populaire de la Révolution. C'est 30 millions de militants et militants, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, tous flambeaux du tricolore à la main, sont aujourd'hui debout, mobilisés, déterminés et rangés derrière un seul homme. On y met d'un seul idéal pour bâtir de la paix, l'unité, la justice, le travail, la dignité nationale, un pays toujours plus beau, toujours plus prospère et prêt pour le grand rendez-vous d'y donner et d'y recevoir. Maman Nabiso Lor Yongo, moi je suis à la fierté à Mboka Norvège. Maman Nabiso Lor Yongo, tout ce qu'on a eu désordre, pesa biso nanu hymne national ya Mboka Brazzaville. Bon, na kopé ça, bon, na sepeli pe na ba question wana. L'hymne national ya Brazzaville na bandi yango, lève-toi, parti courageuse. Toi qui es toi, journée glorifieuse, c'est porter les drapeaux pour les Congo, libres et nouveaux, que les gens ne pourraient faillir, que personne ne verra. Nous avons des îles, laissons-nous travaillerons sans perdre. Nous sommes l'une nation souveraine, surtout toi, mes ennemis. Mon camarade, saisis mon fusil, et si la mort touche à mon cœur, que nous sermerons, selon les vaiseurs, nous avons des îles, laissons-nous travaillerons.
sans père, nous sommes une nation souveraine. Wana yesidi. Désordre tomoni kati na yo bwania vraiment ezali bagage tomoni yango evandi pozo défendre kitoko mais tolingi toyeba tomoki na mwa solo pe alcool ndenge nini ozozwa masanga et en même temps na kati na yo mayele vraiment za ko vanda eza kokoka mais tomoni yo ozape moi yiki ozwaka pe moi masanga ya mike nino koloba na tina masanga on a sepeli na keso wana omoni nazwaka mwa ndambo ya alcool parce que tokoti na kati ya Biblia pe Biblia elobi ne prenez pas seulement de l'eau mais prenez peu d'hiver pour votre estomac parce que ngai na bela estomac il faut nazwa ndambo ya alcool ko muto azobela estomac te akobe ko mela alcool. Bon wana ça dépend motu wana mais ezali autorisé motu nyonso il faut zwaka ndambo ya alcool lokola Jésus Christu na kati ya fete ya Kana batu balobi masanga esili masanga ezali mayete ezali penja pirema masanga alobi lokola masanga esili tokosala nini Yesu alobi nga nazalaki Yesu alobi bo remplir 12 calebasses d'eau après angani masanga maye baluki masanga batu balobi kala wana ozalaki wapi masanga kitoko ye nango sikoyo batu fiale na basi na mibali babandi kosimba na koambrasa na nyoso omoni soki ozwaka omelaka masanga te po Abraham, Isaac, Jacob baza na porte po biso tokozala na fete tobenga yango fete éternelle donc masanga na kati ezali soko omelaka to kokota te po ezali fete éternelle yango yoka mindule kozala na kati masanga tozomela mais soki omelaka to kokota te siri 12 000 personnes oto kokota lola po ekomama na Biblia donc batu bakokota eza plus pas moitié mais 12 000 personnes pas même 1 million 12 000 personnes. Les autres ozobosa na eloko moko oyebite ke masanga ekabolaka mutu na nzambe masanga soki ekabolaka mutu na nzambe ezali Yesu bo ndenge nini abalolaki mayi masanga biso tomela ye moko azali Yesu ye moko azali nzambe yango tobengaka ye Emmanuel c'est-à-dire Dieu parmi nous. Bon omoni na verset moko bakomi na kati ya Bible ezali Romains 8:38 la Bible déclare rien ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu ni les anges ni la planète ni la profondeur ni aucune créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu car Dieu a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur et ça la massacre et là comme côté oyeko kabola biso na nzambe Romains 8:38 vérifie Romains 8 to luka yango donc awa vraiment désordre amemi biso na makomi Romains 8 combien lobi 38 Romains 8 verset 38 makambo e commission moi désordre amemi biso car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir, ni la puissance, ni le hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Na éviter son comprendre. Ma combien yo kundo la yango. Ngela aide na o. Naza mu Kristo ifo na ye babiloko wana. Yango tangi yo moko na kosite na lobinde polele na pesi overs. Osangana en église nini? Catholique. Tina lelo. Eza pasi na désordre to mona ba vérité zo bima se ko bima. Désordre to kende moi musika na ba continuer so ya mboka na biso baleka mo continue no banda ko sepela na emingi makasi. Bon ba kozinanga nyoso moto na banda ko sepela na ye ezali mobutu. Pona nini? Po biloko ye abanda ko sala ngana banda ko sepela nango. Motu akiko monelo te kaka ezala mwana muke omona akomonela yo mais mobutu azalaki mais mokako soit elakisi nini donc moto amonela yo te ozala misoga tango yo za misoga moto akomonela te tango mobutu alobaki epere misoga natiaka mayele na ngai likolo na bino lokola botelemi awa
na tiaka mayere na nga na ba portacier na armée mobimbo toza nango na barrière rouge yango tina boyokaka oyo ekoya eya elingi koloba armée discipline ya solo armée azali organisée armée azali confiance ya peuple atie miso epai ya armée mpo na sécurité mpo na kimia boboto bondeko tozala malamu tozala mosala ya révolution omoni ngai kobotama nabotamaki na elamba te nayebi te soki ozokomprendre ngai nabotamaki mutaka bolumbu bo oyo nde toyaki kokuta na sei yango omoni ngai nazataka elamba moko nazalaka na susi te ke elamba nalata yango pambapamba me lokola nabotamaki bolumbu mpe ntango nakokende na lilita bilambo nyonso ekopola nayebi te soki ozokomprendre mais ntango okende na lilita bakopeso bilamba sika yango okende yango mpo oyo koyeba te wana nakoyeba lisusu te mais ntango naza na bomoi nazaka na elamba na nga moko mais soki nakufi nayebi te soki bokolongola soki bokochange ngai wana etali lisumu na bino mais lisumu na ngai te babotoli yo bilamba oyo olataka na nzoto kosuka ndenge nini bon soki babotoli na nzoto soki nakufi nakoyeba te wana etikali lisumu non na bomoi na bomoi okobotola ngai ndenge nini bayanke bakoma partout désordre koki otelema mpe na coin moko bayanke bayebaka lo balongoli yo elamba bake nango surtout lokola bayebi kolinga elamba te mpo ngai nayebi tata mo basokolisa ye na makasi abandaka koluka mai te ndenge yo ozali bajeune basangani vraiment bake na ye basokoli ye bon soki basangeli ngai nazali na monoko nakoganga motu moko kati akoleka ou bien agent de l'ordre balobi ndenge ni bokangi wana babandi babengi bango bakini oyo kobelela po batu baya pesa biso na ya babandi bakangi ngai nayebi likambo te o te balongoli nga bilamba nazoyeba te bakokanga bango yembela biso hymne national actuel oyo toza nango lelo na République démocratique du Congo bon naki ko yembela bino mel muke oyo nayebi me nyonso te me nakobanda na oyo nayebi ti nakokata ezali debout congolais imi par réseau pour indépendant nayebi te soki ozo comprendre ngai po muke na vumeli na braza pona yeba imi national wana ya Congo ezabanda kala mais ya Mobutu yembe otango mulai ya Mobutu nazalaki na ye farafare boye tozokende palais du peuple mokolo moko ozala pa docteur a consulter yo azotuna yo désordre ozo yoka ndenge nini réponse nini répondra docteur oyo azalaka liboso na po docteur nazo expliquer ye mpo nazala bonto ya baterme na bandi ko expliquer ye ntala boro ezosala ngai kote ya boro etianga désordre yango sikoyo sala rapide mpo boro ezotianga ku po docteur azo comprendre te mais yango na bande ko expliquer docteur ndenge wana bor nini obande kolobela docteur ozolobaka na terme bor oyo ezotianga désordre sikoyo ezaki boye neti na bandaki kosala wana nazosanza boro oyo nanoyo ezotianga yi boro nazosanza omona boye ebimisa lokwa makila mais lere wana na bandaki oloba na terme mpe na expliquer ye ke boro wana mpe ezotianga désordre boro moko libende oyo batiaki ngai na kati ya likolo ye azokomprendre te mais ntango na explike ye atali na bapareil atali ate boro oyo elakisi mabende na oyo nayebisi yo wana mais mpo ani tolobaka mbala moko libende koyebisaka no docteur boro wana etianga désordre kasi moye naloba na ye na terme oyo ya kitoko eza te mpo eza terme na ngai mpo ye sikoyo ntango naoloba boro nazo explike ye na basigne mpe après ye mpe azokomprendre ke ezali tato libende na boro ezobima ngai mpe nazosanza azomona mpe na miso na ye tozokoba na yo désordre baterme ebele okrea masanga obenga yango na terme nini verse elakisi masanga nde terme na ngai wana soki nalobi na yo epesanga nde baverse ezali oyo bobenga yango masanga bongo boro oyo eswaka bon boro eswaka nayebi te ndenge boyebeli me ngai nayebi soki otie boro oyo eswaka c'est-à-dire oyo bobenga yango pilipili bobenga yango pilipili nde boro oyo eswaka yango nalingaka te otia damasi na ngai kotia boro eswaka te nde oyo bobenga yango pilipili tozonga nanu mokie olobeli masanga verse mpo na nini masanga babenga yango verse
Bon, masanga tobenga ngo verset po ezali kati ya Bible pe ezali. Na yebite so zo comprendre ngai. Bon, tango Jésus-Christ alobaki non, en tout cas pour remplir po ezana verset. Yango na benga kango verset. Nde titre nango yangwana ba remplir 12 calebasses d'eau. Na yebite so bozo comprendre ngai. Ale alobi bobo ya na mai wana ale agangi verset. Yango moni na benga kango verset. Epese la nga vrai. Mais boro eswa kana yebite soki na echa yebisi yo yango. Terme nino lo barasoro tiki mbongo na parler pour balamba. Forme. Soki na pesi mbongo yango benga kambongo na biso ki na lobino na pesi déjà forme. Forme wane la kisi oyo na lobi mbongo soki bobenga ngo. Tozoko banayo donc bongo ko changa kale eza pe na terme moko employeur anesika ko changa kale eza terme ni. Bon, c'est-à-dire neti soki mwasi azolamba mais achanga kale te côté d'amaze on peut qu'on appelle si babor nangai mais soko achenga kale nde kale la kisi donc na ye kokuta trop de borona dami mais acha kale te. Et voilà tout le banon moi muke désordre lobby aux athées au kei au bangaka ndenge ba okundo no ner to ndenge nini po yo yebani bato ebele ba oluka baya et puis ozala danger c'est parce que yoza muto abatu. Bon eloko na po na lingi te bato bakoma na deye na ngai na boya o te basalela ki cotisation nini ngai moko na mikunda na kei na fleuve côté ya mabanga wana na kituka kuna na mibwaki na mikundika moko po perte ezala ya bato te po ba mirimire te na éviter ça ozo comprendre réponse po na nini yo mo ke ko mibwaka na kintuka po na nini po na boyi dépasse ya bato ngai moko na mikundi ngai moko ezali ngai moko na mikundi e kozala te bato ba mirimire o te tokende ki na dei ya désordre to pesa ki ba mbongo na biso to sombela ke cercueil ngai moko na misombeli cercueil ya ngai nde na fleuve na mikundi oponi kintuka alors tana kintuka wana mabanga minene ezalaka po na nini po moto aya komona dei na ngai te na mibwaki kuna bashite ezali ata baboye ndenge nini moto akomona ngai aza te na mikundi na ngai kote ya kintuka wana na mabanga wana na éviter ça ozo comprendre désordre babone à DKS bazo comprendre yo désordre toko bana biso tozo kende vraiment na suka yebisa ngai désordre ndenge okabwana na mwasi mbongo ya biloko na yo sikoyo ekoma ndenge nini na poche. Mbongo na ngai akolia ekoma boye soki nazwi mwa mbongo na ngai nakei na malewa na sombi ngai moko na pe batiela kaka pe matabisi après na omoni na tondi yango omoni na sepeli na zala na ngai likombe na éviter soko ozo comprendre désordre sepela zane likombe puis mbongo na ye donc kita mwa muke nenga bana kotikela mama bana pour lelo comme avec 3000 désordre ke na malewa allié et puis bata malewa lokola mesani batiela rebe mo matabisi donc pour na yo ez avantage makasi donc omoni te santé ezongi ngai na éviter ça ozo comprendre santé ezongi ngai à partir ya malewa na ngai moi 3000 na ngai pe na zo discuter pe batieli ngai moi de matabisi wana na soupe ebele po moi si abanda kotiela nga pe biloko moko mona ekauka soki ndenge nini donc kitoko te yango moni na koma na nga na malewa désordre ebisa bato bazolanda yo mosala nini oyo sepelaka nango na misala maboko misala ya maboko naza na mwa misala maboko pe oyo sepelaka kosala na badomaine na misala maboko bon misala maboko ezali ebele oyo nakosepela na ngai c'est-à-dire bon ndeko moni ngai bo actuellement nazalaka na mosala te ke o napona mosala tato bamama wana batini o te kende otokela biso mai nazwi mpe ezali mosala maboko natoki mai bapesi nga mboko na ngai mpe ya malewa wana mpe na dame na malewa. Merci beaucoup tokomi na suka bato nyonso bolanda biso na DKS net tozalaki na désordre donc abeti nteke vraiment malamu désordre atalisi ba vérité ndenge ye amonelaka yango atalisi pe compréhension ya makambo ebele ndenge ye azwilaka yango désordre maloba nini oyo koki oloba na bato nyonso bazolanda na DKS net. eloko na oloba na bango basala attention na biloko nyonso na lobi nango surtout oyo ya basi soki mwasi otiki mbongo na yo ya kolia donc mwasi adegrenaka
bon eloko nene napesa surtout wana nde nazopesa bo bazala na attention ya makambo wana nini okoloba mpona bakonzi na biso ya mboka bon nasepeli kaka bon na bakonzi ya biso ya mboka basimba biso peuple kitoko tolia kitoko tosepela mpe ndenge motu mpenza asepelaka bambote na yo opesi na banani napesi na batu nyonso oyo bazoyoka ngai bon peuple nyonso oyo bazoyoka ngai ndenge nazoloba napesi bango boboto mpe bondeko tozala bomoko. Merci beaucoup alobi boboto mpe bondeko tozala bomoko tosepeli kosololana désordre mokolo ya lelo donc merci na mon boss Josué DKS masima caméra ezalaki mwana mboka Enoch Mfinda sans oublier mon vieux James 1000 expression Ngwasuma donc charge à koto yenda kanga kingabwa charge ya paka juma donc yende koto nde azana ba source désordre tozo kabwana yo na maloba ya Nkondo Mobutu bon kono Mobutu na pesa bino oyo wana discours na ye wana mususu wana oyo na pesa bino bon na yebite soki ngela na lelo mo ya Nkondo Mobutu bande konne tozo kabwana ba yo kango pelisu bon discours o poto kabwana oya Mobutu bon na pesi tout comme le soleil s'élève avec éclair chaque matin et se couche le soir aux horizons du grand majesté fleuve Esaïe. Tu es avoir apporté à l'humanité les ferments de survie nécessaires. Les Aïe sont parti national du mouvement populaire de la Révolution. C'est 30 millions de militants et militants, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, tous flambeaux du tricolore à la main, sont aujourd'hui debout, mobilisés, déterminés, rangés derrière un seul homme. On y met d'un seul idéal pour bâtir de la paix, l'unité, la justice, le travail, la dignité nationale, un pays toujours plus beau, toujours plus prospère et prêt pour le grand rendez-vous du donner et du recevoir. Merci Ezalaki désordre donc à incarner Nkondo Mobutu na malobana. Et quant à moi, les Goliaths de la presse congolaise, route numéro 1, bon mamata di Mwanda, je vous dis bye. Dega Fnet, ngaina yembela o, Dega Fnet, ngaina yembela o, yo. Dega Fnet, ngaina yembela o, yo. Balobi chaîne à côté la ngo Dega Fnet, tout s'abonner à massivement. Bojo ba gaga solo, ba émission solo, ba information solo, ba théâtre solo, ba film solo, ba télé réalité solo. Awa, makambe vandia tala au sepela, aux éducations, au vanda, aux amael. Cliquez voilà na rouge wana au côté na kati au monde di sakanya malamako. Ah oui, balobi basabona kaka abonnez-vous massivement balobi na DKS net. Ha? Quand on a le mwanga na koma na awa. Donc so ngomo na Aminata son père autrement dit moupende électrique, autrement dit moupende inga na kata DKS net balobi awa ndeto zali awa. Donc cliquez ka place wana rouge wana landa li suna ngongane ezali ko église catholique na po ba notification nyonso e la ka wana awa. Hi? Awa, hi? Boko le latina suka tozaka ana DK SNET. Donc on a katia. OK, s'abonner. Yo me kuisa hiki me kuisa DKS net. Na DKS net kwa kukangela ndila ngeke mona bagaka tintunga. Ngemona be mission nuance. Ba filme moi c'est pas comme les autres. Mupis mabidi na lungwe na ba chaîne nyonso botala kanga. Kangena mpuna kumona mu tala munwa na chaîne na beto kitoko ya sika nuance. Ya na bwala na beta tange na kanda beta sekisange mbokelengi mukezola buna be mbokelengi ame muta sekisange tout la fois mo manisha nge kanda nge kuma kukina kina sala bonso nge ninga na kaka na $10 rampamba tamupi kwa ba 500 ben s'abonner massivement check c'est pas pareil c'est du maïs Ya mobimba DKS net tout s'abonner biso nyoso yosa wapi ponga na zana kati Bokoto na kati ya DKS mama na bo
tobenga ba voisin tobenga ba voisine tobenga ba ndeko ba s'abonner pour biso to comme na biso a to teki kuna video to komi a to vandi sinon a pour aller makambo za yo moni image to sentir donc awa bagagi ya kitoko ba film ya kitoko ba émission ya kitoko ba elubu olinga comme la vie réelle ya ba star na yo s'abonner ka a na DKSnet.